communauté congolaise. La communauté congolaise na biso tozo s'adresser na ba peuple o balobaka lingala. Na peuple oyo ya biso na tobandi nano. Avant que toko tanet na Bangola, Congo Brazza, mais tozo lobela nano biso bana Congo. Donc toyebi ke ba émission to salaka. Je n'ai pas l'habitude na ba émission na boyebi ke na salaka ba libanga mingite, mais j'ai le droit, c'est mon émission, j'ai le droit de citer les gens que o ba supporter ngai, o bazali pembeni na ngai. Libanga na ngai mutu apesi na senga mutu mbongo pona libanga te, mais so na senga na lobby likambu ya mutu na pesi libanga na ngai ezali par rapport ya bato reconnaissance ya bato wana. Donc na moni mabete ke mutu oyebisa ngai ke non émission l'équipe bien me botika ba libanga wana. Ben mon cher ami, si on compare émission na ngana ba émission ba misusu ba bandaka ba émission libanga tisuka, moi je ne suis pas comme ça. Moi je prends 2-3 minutes na lobby o ya ngai ya bato. Donc, si on monique Madame F émission na ye, émission ba libanga, je suis désolé. Il faut commencer à conseiller aussi tout le monde qui font les libanga. Parce que moi, on ne me paye pas pour faire les libanga. Na tanga batu o yangai. Donc, na zana droit ya kutanga batu oyo yangai. Donc, na évité passer bienvenue sur ton kene break. Avant de la émission la biso, la troisième sujet na biso. Donc c'est ce que je disais. Donc nazan a droit ya ko tanga batu oyo ngai tozali na BBC One te ou bien na TFNT. Donc na su bana na biso bazo ya sima bango baoya peut tozo kende break. Un système à l'effet. Vedi moto couper la méthode zikate. Wake up et bien écoute la pété. Ceux qui sont là au pognon kende, you tikanga ta promesse te, il va kabeti au bomingai. Azawana sina wenangai déjà. Wake up. Aux ali félo, tout c'est dans le monde. Monde tous au la main. Tout ça c'est cadeau. Everybody wake up. Taboule wake up. Galutumba wake up. Pepe kale wake up. Yokalolo wake up. Ebozi boziana he. Adilo system. Evolo kolala. Just kick Kambokuta. Rete a misi wa hero kanto. Jive piala mokolomba. Prince Alain Akaba. La shegera shamubale. Wake up, Takasa. Kinshasa, wake up. Libreville, Brazzaville. Kigali na Bujumbura. Abidjan, Akaba. Nankana, Senegal. South Africa, wake up. Zimbabwe, Namibia. Lusaka, Gaborone. Lumina, Bamako.
général de Fao Dino yogo nibo makanda bongo Weko pesa tamosama Oh everybody wake up Let's go dancing wake up Amour et comme avant Amour et kota partout Let's go dancing wake up azaki mwa ba text message batu balobi na ngai mosusu atuni ngai alobi na ngai soki homosexualité ezali inné donc non ezali ezali oui soki obotami homosexuel obotami homosexuel mutu abotama homosexuel napesi bino deux sortes ya homosexuel ezali homosexuel ou azali inné comme tu le dis né comme ça et puis l'autre qui force la nature a commis par exemple Azan a besoin ya mbongo a besoin ya azokoka vite alobi non je deviens comme les années quand moi ça ndumba azo sala kindumba pona azo mbongo c'est la même chose mais ezana misusu babotama pona ye tendance na ye ezali ka par rapport aux hommes mususu tendance ezali toujours par rapport aux filles donc wana baza ezali ndengo wana eza ba forcité o landaki koloba ya mabe ezali ba oyo nde bazo ko forcer nature mutu oyo botama ndenge wana te mais pona pasi ou bien pona ka bayeba yo ou bien ka pona kosomba sapatu ou bien pona kosomba lamba et puis bon voilà okomi na vie moko ya kokena ba ville banene donc eza mabe toti kango to vana na ba parler na basi na biso to bokola bana ou bien oke signer na job center ou bien oke sala cleaning ou bien oke sala eza na moka ka vie ya poto ozomona donc voilà à peu près eloko na nga na loba yango wana motu mosusu atuna nga alobi na nga sur makambo ba mafia alobi effectivement eza na batu oyo bazokanga batu en otage awa na communauté oui na lobi yango na yebisi bino eza likambo les autres n'oseront peut-être pas le dire mais moi j'ose le dire na lobi yango donc nga nazali prise je ne suis pas prise en otage motu mo apprendre nga prise en otage pe azalité parce que je suis l'enfant nazali na yebi ba droit na ngai na ba obligation na ngai donc cela veut dire que na zopesa nde kaka conseil par rapport ya mutu oyo ayebisaki ngai pour reprendre le bateau en otage te na yebisa bino que la mafia c'est quoi la mafia c'est une organisation criminelle qui repose sur une stratégie d'infiltration de la société civile et des institutions société civile ezana ezali yo ezali ngai donc batu bino bokozala te ke bozwa biso neti biso ba société civile ba peuple en otage te pour ba fin na bino personnalité mais boluka kayu te boluka kayu ezali aboyela ki baki poto makambo kaka pona bozwa batu banino tala ba défaut na bino ezali nini eza intimidation corruption na chantage au moins la passé en dessous de chantage alingo yeba makambo batu nyonso so azu kaka dossier moko be alobi oyo so lobi te na peso mbongo so opesi mbongo ta bagisi dossier nao bien sali bo chantage intimidation mafioso oza mafioso yo wana oza mafioso boze belé botika eza malamu te eza ata malamu ukete donc tozana ba pasteur mususu ba mafioso do ba kota ba bimpesa ba kombo ba pasteur mais chantage donc chantage wana donc ozali so ozana kaya chantage so sala batu ba chantage wa mafioso so sala mutu intimidation wa mafioso soki corruption ozosenga mutu kuna corrompre ngai so corrompre ngai likamuna on la zipi yango mafioso bon comprendre à peu près hein? Donc na yebisi bino origine yango uta na Sicile to wana ba sorte belé ya mafia mais mafia congolaise siko ekoti mais toujours ba osalela yango peut-être donc eza mawato ezali lo moko donc il faut kotika yango alors sujet na biso asuka tozalaki nango ezali sujet sur tozana sujet moko vraiment bozala attentif parce que boyebi ke ngala yaka banda ba émission na ngai je parlais souvent sur les pasteurs nazali koloba toujours mabe na ya ba pasteur et tout ça mais qu'est-ce que je veux vous dire na lobi ke na boyebi ke na banda koloba so na mona mabe na so loba mais je n'ai jamais insulté les pasteurs mais on sala siko na vandi parce que na sape les jeux des amis aussi pasteurs hein na ba ami na pasteur ba miyebani donc maintenant on va na mona na bi mais non na likamunyo il faut yoka des sons de cloche na ndenge nini ngabi mais non na lobi makampe ba passer un peu mingi
na condamné pe pasteur na mabe na bango sala tout ça bien sûr ba mabe comme belé oui bien sûr ba mabe ezali hein ya to lobaki yango to bondima pe to ko sela pe makambu te to lobaka na biso maintenant au mona ke à force de parler de faux pasteurs tozo ko ignorer ba vrai pasteur donc to sala attention ba vrai pasteur ti alors na o loba na Bible au fait ce qui peut to sala makambu to lo makambu ya ba faux pasteur wana mais dis donc to landa siko biso bandimi bino bandimi po ngaza mundima mutu moko te bino bandimi wana oyebi biso tant tozokola tozaki likambo tant sali bêtise moko boye père a reproché mère ah mais comment bien fifi a sali boye waka mère ah yo pourquoi zo fingisa nga boye o sali neti défaut moko boye erreur moko boye na comme na classe ba bengisi mère na école o mwana fifi a bundi pona na bunda trop fifi a bundi mais attends mais yo vraiment donc ozo fingisa nga be pour l'année donc pourquoi ndako lo bango na otala pe na bi maintenant au fait ce que ça la honneur il y a ba parents na ote c'est que ozo fingisa bango ezaki neti ozo mona ezaki ndenge wana donc mona surtout salika le comme parce que faut ti ba opesa tam susu papa il faut lo balikamba lo bikara donc tam ça lo bala directement la mona te malobi na mama ce que mais yo zo sala nga be pour ozo fingisa nga pour l'année. Donc, c'est la même chose maintenant avec vous, les bandimi. Nous comprendre que bandimi nde bino batu bozo fingi ça va passer na bino. Bino, bo ki fingi ça va passer na bino. Na sens ndenge ne. To boité hein, na loba pe pour makamba ba pasteur. Baza pe ba kozala na bango toujours ya vrai ba kozala ya faux pe ba kozala. Mais siko to loba la bino bandimi. Ndimbi oh, qui se dit pas chrétien? Tout le monde est chrétien. Hein? Na ebisibino que tout le monde est chrétien. O ramutunyo surtout gloire à Dieu. Jésus, ngasa chrétien. Mais landa source nae. Landa comportement nae. Pire qu'un païen. Donc ezali bino bandimi mutu na comprendre hein. Donc ezali balobi que s'il n'y avait pas de comment de receleurs, il n'y aurait pas de voleurs. C'est clair et net. Osomona. Mais bino bozali batu bolingi toujours bokena na église. Combien de temps bokena na église? Combien de temps bossa na église? Bah, plus de 10 ans. Bah, 10 ans, 20 ans. Mais qu'est-ce que vous faites dans les églises? Boké batu bakena église poani. Ngai la na batu autour na nga ba ripsanga. Ah, madame F, église na biso fin. Ndule beta makakuna. Ndule beta makunga kena ndule. Muta kena église ko na makamlaye. Yo kena ndule. OK pour nous chorale parce que chorale la bine za fin. Maintenant, pasteur a eu son makam. Pas passer pas prêcher rat. Pas prêcher bino. Yo le capter makamo par exemple pasteur a eu sur te. Au kangi no ka ko tala no ka frère o avandi wana so beta ni ndule so guitare. Voilà. Et là au kangi l'église ya wana. Musa okene pas le to mona ba pasteur rebelle pas. Na ko église zandeni. Et puis na tanga kalezaki bato bazo kende ko beta porte à porte. To mona pe ba témoin de Jéhovah ba salango. Ata ba Paul wana na tanga kala banda ko kende ba okende ba comme on a bamboka msusu Éphésiens tout ça ba Crète et tout ça banda ko kene ko luka bandimi mais lelo za nango susté likambo luka bandimi te lelo zali mutasali na e place na e bandimi bazo koya bozo koya tant bozo koya mais il y a même un pasteur qui a dit que bino na bango bozan ndenge morote pasteur na azaneti yote ben na pesé raison bo ndenge morote il faut boto sabango parce que qui va vers qui? Bango ba ya luka binote bino bat bokena luka bango donc bozandenge morote effectivement passer on a la raison donc bozandenge mona bango te bozambatu musuni makila tout ça mais position hein bon la ndenge morote donc boza côté moko bazan les hommes libres na côté mo il y a des esclaves c'est tout les esclaves pourquoi na obenga bino esclaves na fini mutu te c'est esclavagisme il y a mentalité il y a te que ya nini te parce que ozoko kene na église ozoko kozala indépendante olongo na esclavagisme wana te comme indépendante ozaka sous tutelle ya mutu na lobango toujours ozo dépendre toujours na pasteur na yo mais il faut yebisa que boza ndenge moko te il faut ndima ngo pe boza ndenge moko te parce que yum to okende côté na et okena pa na et okena lukani olukani oluka lelo nga na loba na condamner bango te so ba sali mabe na condamner na continuer na nga toujours mais lelo ni na loba la bino bandimi okena okene église zandengo les aneti club privé moko benabi club moko club privé bovandi bozala ensemble
donc so basengi bino dime il faut pesa parce que tout le monde a ba club privé ba pesa ba nini na bango memberships ba pesa ngo chaque mois bino pesa neti ka dime na bino faut pesa parce que ok na kuna tous les jours. Alors tant pour ok tout le monde a ba club tant so ok aux a la club no ba club ok na aux a la membre na au foot à tant sous 30 livres par mois on a accès à club à chaque moment. OK, alors tant ok il faut foot il faut foot. Oh, il faut que pesa bato pesa ni il faut pesa parce que bolingi ndengwana ba dime ba offrande il faut pesa ba offrande na bino ezali tant ok ne dimanche hein wana eza sous membership il faut pesa offrande na yo wana eza likolo ya dime parce que tant ok dimanche wana ok et ça spectacle tolingi spectacle parce que mutu so avandi pe one man show avandi ka wana loba il m'a dit il faut bofuta il faut bofuta beaucoup de cinéma, beaucoup de mbongo, beaucoup de théâtre, beaucoup de mbongo. So ingadi da lelo bina bengi ba passer ngadi da te so ngadi da sali nino show nae beaucoup de foot ati botali show bo sepeli bozora consolation ba passer ba consola mitema na bino pas lelo passeur a commis passeur so qualité passeur faut à la comédien so oza passeur au sexana na oteko inutile passeur face à la comédien. Donc tout le monde a question passer so mondimi malinga sepela na il faut mondima bima bi passer le la sexinga mingi oka ma passer à lobaki c'est ça donc passer so oza trop sérieux bandi mbaoki mayo pasteur qualité ne face à la moi blague moi bois qui moi nini parce que ba spectacle parce que tant baye pour ba la consoler ba yoka pasteur wazala kaka o akanga te pasteur il faut moi blague oui son moi blague wana ba ser donc bon mona ba ser ba zaraso passer azoloba bazo tala ba oningisa mitu bozo oningisa mitu pour rien tant ka bobima wana mitema mabe donc boza mitema mabe vous apprenez rien yangana bazoloba ketolo ba bo fingisa ba passer na bino na epesi bino exemple na ngala bike no ba parents na ngaba ndo mama na nganda ba nga yo fingisa ngabe poani na likamukea na fingisa kite parce que non na balikamuke mais étant donné que ezali quand même faute voilà alors bino pesiko bozala pe les gens honnêtes les gens bien bozala bo pesa lokomo ba passeur na bino to mona bino nde mutu bo bengisa batu bino nde bo bengisa neti ngasko madame F na lingana o kene so église te bino nde tano mona bino mana bi église on a fait na kenda mais nazomona te donc nga fela vana na parler na sambela na parler pour na mona te ovana na batu pembeni motema mabe chrétien je suis chrétien Jésus azo lia pa azo sambela boy ozo lia azo sambela loko moko te na ba voiture na bino ba I love Jesus ba photo ya Jesus on a permis de conduire te taxi te assurance te oti I love Jesus yo kasi Jesus sana vraiment yo kela yo mbila kangi yo leki mbila mayele Olegim la mayel chrétien voilà l'essence des chrétiens bozali chrétien oh j'ai ça pour faire ngai tout est grâce vous n'aurez pas la grâce bozo vivre te grâce tozo vivre na ngwana pote za grâce à mundele eza grâce à nzambe te eza grâce à mundele muto bikisa bino eza nzambe te yo so okanisi ke o eza nzambe ni muto otindela ngai mbongo chaque semaine na banque okosi ezali gouvernement mutatini la kombongo bana gouvernement mutatini la kombongo salaire sur sali gouvernement ezala nzambe te donc ça témoignage te totika le kuta wana ba chrétien wana le kuta wana to ça batuma be ba chrétien donc faut changer ozomola donc na yako tala na mona bi mais dis donc car ba pasteur te mais ces gens là ils ont une part dans ces histoires là ozoko sara nani. Ok, anga na ke prière. Ok, prière. Nanda gunelo mona no sante musala to lambe mubali na otoke prière osane. Ok, ma prière osane. Olonge musala, ozongi na ndaku, olambite. Bana na yoku na ba classe te moni bango te. Mbango loboke prière. Chrétiens za raboité. Chrétien lobité ba la charité commence d'abord par soi-même. Charité obani na yo. Po linga muninga na yo lokolo zoko mi linga yo moko. Yo linga muninga na o. Yo wana olinga muninga nao olinga te songi motema mabe motema na bino mbindo il faut changer il faut savoir aimer les autres nzambe nda osala témoignage bo pesa kana lokuta
o nzambe nakendaki na somi ndako na kini osomi ndako na kini okotaki na université bapesa mwa 10 000 okesoma ndako eza nzambe moto atindeli yango na banke eza mundele ti mundele moto apesi yo mbongo wana ti o nzambe nasali boye nasomba ye mutuka moko osoma na mutuka na nini o travaille na mboka mundele yango na mutu mosusu alobaki fe tobanda kosambela bamindele tosambela bamindele baya banzambe na biso do bokosa te. Vous êtes des chrétiens, vous chantez, vous dites, vous parlez au nom de Dieu, mais vous êtes vraiment banino, motema mabe. Donc vous changez. Naba misala motema mabe, mais na koma nzambe kana na monoko. Partout motema mabe. Arrêtons. Yangwana na yo sabino, sujet na ko continuer next time na ko ya asusu. Na ko continuer na ko sabino ba motema mabe ya bato bazanango. Mutu musu ozana nyonga mutu. Ozoko ignorer ko fute nyongo na ye mais kaka foulard na mutu yo wana mama nino ke na église maintenant on fute nyonga mutu te babi qui paye ses dettes s'enrichit soko payer na dette à mutu te okomona pas si kaka na vie na yo c'est ça les sœurs en Christ donc ya na web sabino naza na temps ebele susu te na kozonga lisusu wa si Dieu le permet Dieu va toujours le permettre parce que na sa mona nzambe a ezali plateau na ngai na roya quand je veux. Donc, vous allez toujours branché sur Welcome TV, toujours. Nasengi merci et pas à passer bienvenue. Yene Moutazali visionnaire ya chaîne Oyoyo. A continuer Moussala Naye. Un gros bisou encore à mon mari, M. Jean-Bernard Tifunda. À toi, Coco Harris, vraiment le journaliste du moment. Tozo Zelayo, Ozonga na plateau. Et puis, n'a pas si nous battions sur tout beauté à tous mes amis. Naibité soki comment l'année voisine na région otala na peso mbote Sid na peso pembote ba otala ngai maman auto travailler nae pour na travaillaka et puis qui d'autre na bosani mutu te na moni na bosani batu te batu oyo ba passer na nga nyonso passer na nga o toujours a conseiller nga na peso mbote mi be place ozali ba pasteur oyo ba margoulin OK baza ba mafioso wana bokeba parce que prochainement, on va citer les noms. Nazo zo ba coup de fil malheureusement, bo tester ngai, soko sepe une émission na ngai. C'est bon, soko sepe na ngote, nga pe na mutu na soko apprendre, ndenge pe na oloba a ezanet non ça la repentance na ngai. Donc je ne suis pas parfaite, je ne suis que comme vous. Donc nazo mona et ça peut façon na ngai ya la délivrance. Donc see you next time. Bye bye.